Donc, ça a déjà mon tour à Salah Moussala na bien. Si réellement vraiment mambo bazolo baiza bongo, mais il fallait pas péquer à baké na ngona ba liro na bandengo ba kende nango ya. Lelo peut-être bateau ba fingi coquette o bazolo ba n'importe quoi parce que parmi biso ba artiste to yambi pe bateau ba fingi coquette. Au fingi au vérifier té, au yebité source ça di kambango. Des artistes o ba pe ba fingi pe mo. Kasi mabete. Yo yebité ke biso moni ba artiste na loba ke loko Tomi bomana biso na biso mutu musu ba pesi eka mbongo ayane ka ko finga muninga na yo bosana et même métier. En plus sur YouTube ezo tikala de génération en génération. Ce qu'on a ba salir coquette boy. Après yango on senga pardon yaya. Nzambe ka mutalimbisa pa bosana. Oh bon ce ko ka yeba ki keza ya ba ofela ou bien ya ba ya ba ofela ndenga olobi wana mais ya ba veve wana fala benga ba veve benga bango tindela bango leka simbisa ba artiste ber eza kitoko te bo eza vraiment kitoko te maman Mélanie soko zolanda ngai coquette akokozala mwana na yo bien leki na yo belle vie aussi esika zali mama azali pe nekono mwasi donc yango na lobi soko landi vos moko mama belle vie asalaki azaki même concerné na likambo te ozomona tellement que la dame maman Mélanie azobenga trop coquette aozwa coquette te ande a s'intéresser na maman belle vie. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers fidèles internautes, Boumessana Kolanda Biso, na chaîne Nabino préférée, Exemple TV, Babi chaîne OEP, Sakabino, information, actualité, vraiment il y a solo, donc nulle part ailleurs, à Wande Bozouaka, actualité à solo. Et merci vraiment à Colon Zambelinga, Pessibiso Lissusu, Pema, le Loto Kutana, to solo, la Lissusu, moi santé et dérangement, qui mouké, tout le monde qui est, on l'a bandaro, mon témoin, moi dérangement, moi mouké, mais maintenant ça va, ma mignon soit ezongi bien, Tozawana Pona aussi. La Bino Moussala. Quant à moi, votre humble serviteur Orly Kanza, vraiment je vous dis merci parce que vous continuez à s'abonner. 35 000, vraiment tu es déjà à 36 000 abonnés et ça la biso bien. Et merci Nadeo na sima ya caméra parce que ozo sala Moussala na tellement qui toko makasi pe ezo sala bien. Et merci à Baréziba dans le cordon de cette chaîne pour la Moussala ezo continue zo bosser dire balobi Exemple TV toujours likolo et na ozala vraiment un grand zangisa ko senga na batu onyo so ba soutenir biso ba merci ko pesa bango penda ba merci ebele pour bazalaka toujours wana na biso et tant na lobi bongo na moni directement partenaire privé donc notre partenaire privé Yannick Chamba donc Godson Yannick Chamba Godson balobi équipe mobimba yango yo tozo zelaka ka ba promesse na yo o la kaki tebi ke yo solo la déjà bien pour yo za wana po na biso. Et deuxièmement je vois directement maman Zoé Kumba na Bondi, merci Nayo parce que Ozawana pour na conseil soutien à Makasi et Patricia Milandu na Katia Paris, merci Nayo parce que Ozawana pour na conseil et Zosala bien et merci à Gladys Tenda donc Glachou Kate, merci Nayo parce que Ozawana, merci à Bobby et merci encore à papa Lucien Eyal et à maman Marie Noëlla Bibondo, donc maman Marie Noëlla Bibondo na Katia Canada, merci Nayo et merci à papa JC Mangala, pourquoi pas mettre lourdement de mots, pas parce qu'il a l'argent mais parce qu'il aime les gens. Et voilà pour la information de l'eau, pour la makambu lelo, tu es qui solo, l'angoto beta mama solo, to solo la to décortiquer actualité oezo leka ba phénomène ya makambu oeleka nazana invité nanga sur place na olinga vraiment deo azala d'accord, soit d'accord nangai afongola biso poto
Sololana invité Nangaï Laetitia Ndongala, bonjour. Bonjour Likanza Mobali Mobutu quoi. Bonjour Nayo. Bonjour Nabatu nyonso ba otala biso na ba air nyonso ezui bango na ba pays wapi bazwami. Ba mbote na bino ba merci ebele Laetitia la Miss. Na uté ko perdre papa Nangaï. Oh mes condoléances. Mon père biologique papa Ndongala a uté ko tika biso et voilà, na pesi ba merci na batu nyonso ba partager kinanga mawa oyo ensemble de loin ou de près vraiment et ça la kinga et bien et merci toujours boyebi comment to tambolaka comment to zalaranga na bino donc merci vraiment merci na batu nyonso. Ouais, pour moi je dis encore mes condoléances. Merci. Ouais, na ebi keza pasi ko bungisa papa oza être cher donc wana za pendant 001 oya biso ya sia mokili ah po ya liboso ya ezalaka nzambe ya sia mokili ezalaka papa na maman donc mes condoléances vraiment. Merci. Mais à part ça santé makambo nyonso matangele kende. Oui, ça va, santé déjà yo moko mona malgré ba Bible lobi na ba circonstances sinon c'est comme la rabiso to tombolaka nzambe so nzamba permettre guité papa linga akimete matangele ka qui bien et les cas qui vraiment très bien et voilà la vie continue biso peto salara musala. Ah merci, la vie continue vraiment les loto beta moma solo to solo là c'est pour la deuxième fois encore na exemple TV. Voilà, merci et belé surtout na cordon na biso Barési Baza. Merci vraiment parce que bino bozo tika biso te bozo benganga et na moni vraiment qui considération eza na chaîne. Donc tant ozongi lisusu yo moko c'est que moni que no ba téléspectateurs nyonso pena. Oh mais oui eza chaîne munene. Ah oui, exemple TV eza chaîne munene, chaîne batu pe belé ba envia ba yamba bango hein. Donc na chaîne vraiment nga na lobi merci na équipe Mobimba ya cordon Barési et donc nzamba pambola bino musala kitoko. Merci vraiment nzamba pambola biso to ki ndivena mulaite to beta non ma solo ma makambo zoleka. Laetitia oza moko oyo kangama na ba artiste oza pe artiste o jouaka pe mais entre tout ça chroniqueuse osala mo musala oyo mais to te komona awa ba artiste comédien ba sali mo initiative moko boye ba ju mo ba idée makanisi ba komi ko salela ba ndeko na bango oyo ba kenda ba commencé là ba Pierre Tombal tout le monde dernièrement à un certain dimanche ba artiste nyonso ba kenda ki ko déposer ba germe de fleurs na bango na Pierre Tombal oyo ba tcheli ndeko na bango Dadi di Kambala et le cas qui non ndenge nini. Premièrement l'idée est bonne voilà donc et les cas qui dans les bons tout le monde qui en malgré tout ça la quitter tout le monde qui en a bilili idée est bien mais quelque part na moni en mabé par rapport à quoi au moniteur to aura likanisi que to zui likanisi biso bande konaye na kati ya musala pe a sonam na papa na biso Dadi di Kambala tant bazwa ki likanisi wana fallait vraiment besoin moi temps hein voilà fallait besoin moi temps bas s'organiser très bien parce que côté là ezakaka pauvre ya Dadi te mutakufa ki oui eza na artiste o bakufa liboso na ye o pe bakufi sima na ye bazali donc tango zozwa likanisi yo kende ko poser Pierre Tombal na cimetière ya papa Dadi donc fallait pas penser na ba comédien nyonso wana bakufa biso to mona ngwa ta na ba famille yo kan singa lelo so na bina kende esika bakunda papa na ngai même esika bakundi papa na ngai te so na ina ke poser fleur Gerve comment de fleur. Non Pierre Tombal so na lina ke poser Pierre Tombal c'est que faut na kende poser ngo na batu nyonso na ba papa na ngai nyonso bakufa ozomona ezalaka vraiment bongo mais soki na ke kaka kotia na oya papa na nga malgré baromona barondima te ke biso bana tosali mo organisation na biso donc ezalaka bongo même na ba famille ezalaka basali likanisi bazwaki likanisi ya bien mais fallait vraiment bazwa temps ya roluka vraiment ba sensibiliser mbongo ba sensibiliser pe bandeko mususu ba senga lisungi na batu nyonso oyo ba artiste wana bakufa babanda ko sepelisa bango banda ko sepelisa bango na nzela ya ba film na bango na façon na bango ya ko jouer mais ya ko zwara ke ba poser pona ya Dadi moko na place wana isala ke omonité babi pour la première ezaki no ya Dadi parce que comment qui date na éviter et comment qui date c'est comment rappeler ba date wana ya baninga o bakufa voir même liboso na ya donc likanisi wana do lo bande e bandinde ce que pas ya Dadi pona nini ka pa ya Dadi
dans les canissans ezalaki te pour on savait liboso ezalaki ba artiste comédien balandaki ko dépendre peut-être na batu mais lelo on le ressent ba artiste ebele ba comment on dépend na bango oui ba comment déjà ba patron la majorité ba comment ba patron na part na bango voilà parce que tant ba juli kanisi ya ko sala eloko mo ya bongo ba bande pa na yeme balobi ke esuki ke pa na été ba ko sala sala yango il fallait pas yo yebi maloba na biso ba congolais congolais zalaka bongo tant ba sali déjà eloko moko ya eloko tozo sala lokwa to lobi na to bandika na ya dadi epesa moi un polémique moko quelque part il fallait qu'il bazela et ça n'a trop tard même date et ça peut na ba date ya bandeko ba kufa liboso ya dadi et les cas nango pe kaka boye même sous famille ka ande kenda na ndenge nango ba ke reposer gerbe de fleurs na bango bien Pierre Tombal na bango mais tango yé na bandeko na ye ba comédien nde mutu bazuli kanisi OK poser les Pierre Tombal fallait ba penser pe na ba artiste mususu ba kufa donc pas nanga na moni yango vraiment moi bien te ba ke nango trop vite voilà merci Laetitia Ndonga la olobi elo mo olobi ke il fallait ba banda et pas batumisu mais le rôle ba bandi bazui déjà likanisi babi ba ko sala yango et pas ya batumisu pe espérons que ko sala ba bandango na batun artiste nyonso ba pour na yo fallait ba banda et bandeli nano ba non fallait on est en bazui likanisi wana oui moi j'espère que bazwaki yango ka pa ya dadi yango moni esalami bo tomoni mais so vraiment bavandaki bazwaki temps basala yango mpona ba honorer ba artiste nyonso bakufa elinga ezala bien mais nde basala yango na ya dadi eza kaka artiste ye moko te moto akufa donc na part na nga na moni yango mpona yango to espérer nini po balobi na biso bapesi promesse ke baosala yango et pas ba artiste nyonso to espérer nini seke tomona yango nano soki basali yango awana mpe tokoloba yango mais lokola ezana ne logo au artiste bon ça la bon propre fond na bon c'est encouragé quand même oui c'est encouragé oui parce que nakala babande ko benga bata théâtre bata maboke ba mendiant bazaka wana pona ko beta matolo et tout voilà mais ce qu'on zomona que malgré pe ba soutien ya kinango mais du moins bango moko no bazaki bata liboso nanu ya robandango likambu omoni orliso mutaye azana oya envers moto asunga yo na batu vraiment mususu bata bien wana vraiment balobaka bien bazalaka bien ba raisonnera bien ata na bambongo ne bele ma otuno yo moko na ozana combien yo moko na ozana combien donc atuni c'est que yo moko kolo idée avant zwana likanisa osala idée faut yeba déjà que nazana combien pourtant autant on a nazana oya on représentant on a batu basunga nga sikoyo ozomona donc c'est que encourager vraiment l'artiste malgré bosali yango ndenge biso no to bande ko linga te mais quand même déjà salami merci vraiment déjà et salami mais l'été Ndonga là tu es comme on a kati ya cimetière premier jour to moni présence il y a moi si ya Dadi Kambala il y a libosoté mais il y a mi balé il y a liboso azalaki te tozeli peut-être dimanche au jour artiste comédien nyonso bayaki toko mona ye tomoni ye pa yete mais tomoni ka ya mibale na bana elinga koloba nini ke mwasi wana o ya liboso donc babengana ye baboya ye to ndenge nini omoni ko bengana ou pas aza mama ya bana ye mama mwasi oyo abandaki vie liboso na ye donc aza mama ya bana na ye ozomona donc est-ce que baasociaki ye nao na likambo azaki concerné na likambo ou comment donc on appelle ça reste à vérifier moi je ne crois pas que ki bombanda moko ou nini nunu et tout non parce que mobalo ya bandaki peut-être ko sangisa bango ezalaki ye moko ya dadi kufi omoni balobi même ennemi na yo azu problème to mona ngoti donc aleka ki fo loba ke ba merci na Koffi Olomide na mona ki geste na ye ya koloba nanga mes condoléances de père aussi na part ya Koffi Olomide tanga kufelaki mama mi pe à son âme Félix Oazé ko sou pasalaki yango donc na ebité ke makamba bongo soki mwasi ya défunt na biso ya dadi ya liboso moi je crois que azaki informé te na makambo donc azaki informé te disons soki azaki informé te c'est que ba artiste ndé mo informé oui parce que bango nde baza numéro 1 ya organisation yango c'est que ba artiste ne ba intéressé qui était so ba intéressé te pour que le roi famille pe boya ba pe ba boyi et tout ndé ba artiste ba boya ndenge nini pour ba intéressé pe baza na intérêt nini ya boya ba intéressé azana bana ya défunt na biso dadi Kambala oui bon so barbo par rapport à quoi
mais po ayaki te to mona ki aye to moni présence yango na lobby peut-être azaki informé te bato bande ko sala organisation na ba artiste on a peut-être ba informa ki était organisation za mabe to malamu o eza mabe ko basi nyonso fo bazala ti déjà eza moto akufaki na ye mobali si déjà akufa organisation tozomona azala azo représenter bana na ye tozomona Pierron Dombasi tomoni biso toza bana première femme donc papa na biso akufi bakabona na maman na biso depuis 1990 petit frère nanga aza mwana 90 mais tant biso papa na biso akufi oui maman na biso ayaki aye ko lela mobali na ye longo na bana na ye parce que yende mutabotaki abandaki vili boso na papa na biso na on bon lukaka biloko mususu to lukaka kokota ba conflit te ba polémique te c'est kazaki informé te oui donc c'est kazaki informé te na ndenge azaki informé te siko présence na ye mobali ne bacheli père tombal na bakendaki tango musu na sima to vraiment pour nga na part na ye désolé parce que comme on a ba théâtre Pierre Tombal na tombo ya mobile na ye yaza concerné te donc basala yo ango kasi adage moko balobaka basala yo ango na omona pasi wana ope muninga yo kaki ouais tant au monde a présence que non ya moi si comprend ya mibale ya liboso azate mais ce que par rapport ya comité est-ce que intéressant qui bango vraiment ou pas bon na nyonso wana liso to landi comité aza juste roya envers famille ya dadi parce que bango bakoko sala likambo te ke famille na bango eyebate azaki muninga na kati ya musala mazaki pe na famille na ye donc comité ayaki envers famille donc devoir wana ya kobenga première femme ba famille nde balinga basalango donc par là ce to comprendre c'est que famille nde dadi ba intéressé qui première femme te mais na part nanga eza mabe omoni famille ceux qui déjà mowe kutu muto banda osangisa basi ango wana akei na ye siko akwa bon tokotikala na ba conflit moko boye tandis que bana bazana kati omoni le mal c'est ça na ba famille africaine yango wana ba otala kaka mabe ba oyeba te ke bana pe bazana kati ozomona bana wana ba kotikala ka jamais ko changer bango mama na bango donc to luka un peu kimia surtout na famille donc ceci réellement vraiment lobaki ezalaki famille ba intéressé qui est ya boy na eko ya mais ceux qui famille ba intéressé qui était mabe ceux qui pe famille ba intéressé qui est ya yete mabe pe oui c'est kaza taper na bolingwa ba na ete dans bolingwa ba oui soki donc tiango bon oh merci vraiment supposons hein oh merci vraiment donc soki penda sali manga musika zaki na bolingwa ba nete ndengolo mais sikoyo total par rapport il y a organisation batango ba kei ba sali ba Pierre Tombal ba artiste musu bazongaki ba yaki bakabola ki moko po donc les cas qui bien par rapport à ça c'est une chose à encourager hein? Oui c'est une chose à encourager au moni kosala yango ba yepe leki dans les bancs donc voilà quoi et ça va donc à la prochaine na moni que yozaki ta la prochaine o monsieur ya okokende ozala ceux qui ezaki ba sengi biso ba contribution na biso to contribuer pour na ba artiste nyonso ba kufa to contribuer pour que to kende ko poser bango ba Pierre Tombal non par rapport il y a message tant que actrice aussi tout le monde on a place à qui chroniqueur donc étant qu'actrice ndenge zawana okolo ba artiste musu ba yebisa bango chame ba pesa ki pété mais oko lancer bon message ni noko yebisa bango avant que tout le cannabis pas gel bon so ba artiste musu ba zala qui concerné na marambo yo et dès que ba pesi mbongo te bon ça dépend aussi na ba temps tozo parcourir nango omoni circulation vraiment comme tel na mbongo na bato eza vraiment te mais yango telingi kolobake bango ba o ba pesi nde bazana bolingo ya pauvre ya dadi ke koleka ba o ba pesi te peut-être kaka pesa meli ba misusu te et ngana yebi ke na ba nini mususu ekoya ba ko lancer pe lisusu voilà pourquoi ba artiste pe mususu ba contribuer mon pe bato théâtre ba mo be bana trop na bato poto pourquoi ka César bongo bongo ye ba raté ke biso bato ba combattre biso plus César pe ka ba diaspora na bande ko na biso pe mususu ka ba diaspora na bande ko na biso surtout pe ya poto oui
Donc bango ndem ba combattre bino mo makasi. Ah oui, et surtout mikolo matolo eza penda soutien. Ah voilà, peut-être yango wana pour bamoni biso pe na moi mukie to komi moi ko bunda pe yango wana peut-être. Mais je n'en répète Orly, yo kasine basala biso wana ke bata théâtre bata nzala, artiste basenga kakaka et tout. Mettons ba mona biso lisusu ke ndenge to bande ko senga bango liboso to senga bango lisusu vraiment makasi te. Ba féliciter pe ba artiste. Mais biloko monsieur to lobano maktolo lobano lisolo ya makambo ekende makambo coquette ozo lobamo moi trop par rapport ya babiloko o batindelaki ye na Europe. Voilà. Biloko batindaki babi biloko yaki pa mama Bellevie mais to yoko yoka message mo mama Bellevie lansaki ke non biloko wana azwaka ba ekamwe comme biloko monsieur ezaki na banzoto batu biloko monsieur batu balataki ezaki na ndeni. Bon ngai Orly Kanza Mobutu nazomona likambo vraiment kitoko te. Kitoko te parce que ezaki secret oyo ezalaki coquette na mutu atindelaki biloko wana. Voilà, fallait ba memango kaka bongo. Fallait ba memango kaka na secret wana nde ba bande ko traiter bango mibale. Ozomona mais ndenge komeli likambo yo non coquette aza reconnu na monde. Ozomona aza actrice moko oyo asala musala na ye bien pe azala pe bien azala ne pe na problème tenga na ebité so batu. Une fois tozalaka na makambo na biso nde tokendaka ba tondokende ba réunion na AMTPC voilà oyo président na biso Masumu oyo aza leader na yango voilà donc tondokende mpona makambo ya Solange Mindondo pe ya Sonam tomonaki ke eza na bato mosusu coquette totia ata micro pa coquette banini non mais tonga nakendaki devant coquette coquette asolaki nanga bien ozomona ke nasalaki pe na tunaki moi quelque question pas répondre ke ezaki bien ekuta tuninga letse ekoki nango ko aboyenga na bi oui ekoki nango boye ozomona donc coquette aza déjà mutu moko asala musala na bien si réellement vraiment mambo bazoloba iza bongo mais il fallait pas peke abake nango na ba liro na bandengo bakende nango yaya tokobosa moninga na yo Mobutu soto za na ba guerre na biso ba guerre d'esprit na biso sala ngo libanda to ya ko bimisa ngo na TVT sko lobby to ba moninga na fingi ndeko na nga Orly Kanza na lobby ba n'importe quoi sérieux après ba lobby suba mona biso to sanga no mona ngo teza mabe donc tango zo loba eloko moko avoir ko sala ngo to raisonnaka relation eza bien relation ba yeba ko batela yango lelo peut-être ba to ba fingi coquette o ba zo loba ba n'importe quoi parce que parmi biso ba artiste to yambi pe ba o ba fingi coquette o fingi o vérifier te o yebite source likamba artiste o bango pe ba fingi pe mo kasi mabete yo ebiteke biso omoni ba artiste na loba ke loko tomi bomanaka biso na biso mutu musu ba pesi eka mbongo ayane ka ko finga muninga na yo bosana na même métier est-ce que ba trouve to kende wapi ou allons-nous eza kitoko te omoni tango yaka biso ba journaliste ou bien mutu nanu kaka faut ya ko loba loko moko sir Orly Kanza c'est que faut mener ba ozo ba information claire vrai o eza pena tango ya devant batou parce que batou batala ka biso na loba ngo mille fois ba leki biso na mayele koleka ngana to sala musala o ozomona en plus YouTube ezotika là de génération en génération ce qu'on a ba salir coquette boy après yango yo senga pardon yaya nzambe ka mutalimbisa pa bosa na mais siko poto ke na bito koma na biso kotwana ya coquette place comme lobby mais tango maman Mélanie lobaki ke biloko atindaki yango pa mama Bellevie Kanda la patronne Bellevie Kanda atindaki yango kuna la patronne azwaki biloko mais azwi biloko ye lobaki ke apesa mutu na mutu mais maman ne komena tamoko boabi ke biloko ngo nyonso ezaki ya ba orphelin ezalaki pe ya ba veuve bazwi biloko ba pesa yango pa ba artiste ba komi kolata yango oh bon ce que soka yebaki ke eza ya ba orphelin ou bien ya ba ya ba orphelin dengal olobi wana mais ya ba veuve wana fala benga ba veuve benga bango tindela bango lieka simbisa ba artiste ber eza kitoko te bo eza vraiment kitoko te maman Mélanie soko zolanda ngai coquette akokozala mwana na yo bien leki na yo Bellevie aussi esika zali mama azali pe ndekono mwasi donc yango na lobby soko landi vos moko mama Bellevie asalaki azaki même concerné na likambo te ozomona tellement que la dame maman Mélanie azobenga trop coquette aozwa coquette te ande a s'intéresser na maman Bellevie Kanda donc
Maman Bellevue pasalaki yango apesi pe compte rendu nyonso donc ate eloko wana ekoki nango yo artiste te oza oblige ka fozwa yango litika ko yo pena soki eloko ekoki nango nga te nakotika yango ndeko ekokoka ya kozwa ezalaki mpe eloko oke mutu na mutu nyonso azwa eyaki nango pour tous mutu na mutu oyo aponi eloko oyo etikali wana seke etikali wana ekoki bao baye kozwa te babiloko wana sikoyo yako ndeti ya kozwaka babiloko batindeli mpo opesa bato mo père bien te ezaka nango bien te ngai naboyaka yango voilà pourquoi bamama sila babiloko wana eyaka te yalingaka baje te omoni baartiste yango bamona biso boye tozalaka na bamisala ebele tozalaka vraiment na bamakambo ebele donc voilà batan wana eza te sikoyo vraiment babiloko wana ekotikala jamais koloba maboye na bato lokola bamama sila mams babiloko te oyebi biso clairement na batan te yaya vraiment avec vérité mutabengi yeke non ana besoin biloko moko boye napesa yo ana temps wana te temps wana okende kozwa biloko akabolelaka bato te scénario ezoleka ti oui voilà vanda koma histoire na ye ndenge moko na mamama dinana la douce wana mamama chérie yo omoni vraiment moto lokola mama dinana avandi na ye bobenga yeke natindi bakoli moko kabola akoboya na ndenge mabe te eza question kozala na temps koketi yo bika tournaka presque la journée peut-être ozobenga ye azoyamba telefone te ebimisaka biso lelo anéglige nga obi azonéglige bapele nango mama Bellevue azwaki yango apo asalaka mo faveur moko oui siko omoni kosala faveur wana naki bolamu na ye esali réputation na ye siko or soko avandaki na ye makambo elinga esa ye asali yango na bolingo aede mama wana soko olandi vos afuti voir même na batransport ye moko pour ke biloko wana ekoma na bureau na ye ozomona mais siko atali babienfait wana na te baeffort wana mosala makasi asali mais asali oyo esengeli asala omona yango teke eza kitoko te siko ntango bamikolo ekoya soko obengi moto abongo ayambi yo na telefone to koloba nini aza mabe aroli te totika bajeko donc bon so Monique à la prochaine nabengaka peut-être nabenga atinda so eloko mosusu boskizia na longo line soki abengi omoni na ndenge makambo ekomi boye abenga esu te seka kointeresse baartiste mosusu eza bien te mama Mélanie esika ozolanda nga biso tolingaka bino mpe bolingaka biso donc soki eza na likambo moko bozotraite yango na artiste ou bien acteur ou actrice moko bo traitango entre bino parce que relation ekotikala et comme qui na niveau ba ya tina internet internet etalamaka monde entier siko botie nini na mitema na ba mémoire ou bien na ba mémoire ya ba fanatique wana ba soutenaka nani coquette ou bien balingaka même Bellevue na ndenge ya bien ndenge basalelaka musala na bango botie nini bobimisi bango bamiyibi bobimisi bango bamakambo ebele to boya yango te bobimisi bango bongo sikoyo est-ce que ça qui obligé que faut maman Bellevue to coquette baleka na TV pour basenga merci pour maman Mélanie abi basenga ta merci te Jésus-Christ est moko talobi so gauche kabeli yo droite ebate pourquoi kaka ba héros dans l'ombre pe bazali bazé belo bazapena otindelo ba mbongo akafu atindelo batolo ozulu roi batolo roi ba kamamvwa ma beau frère na ngai kamamvwa ma yo yebi kamamvwa mo ba yemba monde ba continuer tisiko ko yemba beau frère na nga ba bonjour na e couple mvwa ma mobima na grande sœur na nga et même mvwa ma et donc batolo roi ba prêtre bongo ba msolo ba te na ede yo ko bwaka nonga te bazé belé siko yo kabeli ngai pona yaka relax na batu ke merci te merci wana emsuna sali yango na tie yango na ba prière nanga c'est ça mais est-ce que toyoka tamo boye ke biloko ezali Maman Coquette a bien reçu la Makoko reçu la point de presse lobby pour nous répondre malgré tout convalescence. Oui, Torozela, et biso pe presse tozawana. Torozela, to reposer pe ma question nyon sera né ma Mélanie à lobby. Oui, Mutaza aza na information vraie. Ya ko expliquer biso ezara ye moko Coquette. Omoni tena nyonso bafingi balobi banini omoni basaleli ki mokolo moko non oyebisa degré o bafinga meli mais baleki na bango te po baya ko répondre ozoma obie baya ko se justifier concernant orli tolataka omoni biso kino yo sans vous mentir ba garçon ba fille ya kini ba yebi olata ko sala ngo jeté oui hein
akoclasse lo euti mpe poto te aclasse lo teni yo moko bi non kolata se moyenne 0 mais toboya yango mpe te toignore mpe te na bino botindelaka biso yango mais lamba ou bien mbongo ebebisa relation na yo te na ndeko et surtout bato mpe ya mosusu bakei na likambo mabe eza bafemme veuve kasi bafemme veuve nanga bafemme veuve wana ozoloba wana basi ya baartiste topesaka bango respect baartiste na mpe basungaka bango orli omoni avant ya koagir likambo il faut réfléchir. Mais tant que femme vive ba ko loba. Ba femme vive ba ko agir na internet. Ba bosana ke er mususu peut-être mibali bango bazo ya ko lobela ba ndeko bango ba yo lobela mibali na bango bazaki ba ndeko na bango. Kasi ba fingi nde batata mosa bana bango ti. Po ba mibali na bango na bakufa bazala pe ba papa ya ba koketi wana. Ozomona ba mibali na bango bazala pe ba yaya ya ba koketi. Ozomona ba mibali na bango bazalaka presque ba noko pe ya bato donc eza lokola bofingi bata théâtre tout bofingi na mibali na bino parce que eza famille ba mibali na bino ti bakufi wana bando osala na ba entreprise te bando osala na ba bureau moko songolo te bazalaki bata maboke siko ntango babiloko wana nde na landi ba intervention et tout pa bandeko na nga ba les Ketchup Panda, les jeunes producteurs, sali ba interview wana. Ozomona oto benga ki koketa yambi biso tomoni ngo vérité ngomba mangato agir kaka. Non, koketa soka ayambi te. Koketa zana baninga o bayebi ndakuna. Itango bomoni ka ola oyamba binote. Boya ko luka kaka ta ba les Ketchup nde ba luka ki bango ba luka ba rezi ba luka bino ba luka. Tolengi to mona koketa. Peut-être pas na bino azo yamba te. Mais so comme si message pas bandeko na ye wana akoyi yamba boko pesa na rendez-vous boyoka nano avant toleka nango na TV siko so ilobi toyoki mara mususu internet comme nango dojo te omoni biso ko ndenge to pratiquer ngo na RDC mabe internet est tango la biso na RDC YouTube nde to découvrir ndenge kasi congolais zora likambo tete congolais so kazo likambo so kazo eloka komisa ngo ya yesko biso to komisa YouTube le roi ya biso te mabe ya solo na oye biso oui ya kitoro te na YouTube comme un congolais oh eza mama mususu omoni batu mususu baza ba chaîne bango eza monétisé la politique et batu mususu ba chaîne bango eza monétisé batindela ba message ya monétisation anglais yebi te po message YouTube a muto yebi na balingala na biso te azaka na ba interprète tout ce qu'on biso to comment pratiquer le roi bongo eza mboko na biso tel niveau ngola ndoki na niveau moko za ta na idée te kitoko te ya solo ria obominga le omo salili ke akola ko commission revenant dans société privée na YouTube eza ya ba ba baninga mukie kuna ayembango ngasko na lingara batu orli na yebiso ke loko ndeko nanga omoni biso manga banana yaki na mama ba trofo nani yango subo yambi oyo ayeko contredire wa émission wana yebiso kafu ba kozalaka te bato ko ba biso sko to bimaka na era mouvement moto likambo eza to bimi to nazo bima na tiki elembo sko elembo wana ya kolongola elembo onde ti ya lelo boye donc yeka po zo défendre ndeko na yo nazo défendre ndeko nanga po ndeko na ngai koketa ndeko na ngai to sa ne boulot ozomona omona teke ba artiste comédien ba koti bango pe ba koti ba komina bango ba chroniqueuse na ba chroniqueur siko yo ozofinga ndeko eza ko relaxa ndeko nanga musapi na présence nanga na kotikote or liso to na makasa nzoto to na ngotata mabanga pourquoi na défendre yanga ndeko to yeba likambo sima après to kosenga bolimbi sisi et voilà aujourd'hui lobby point de presse bravo na mama coquette coquette ozamwa na mayele na yebisa ko loko yo ozamwa na mayele ba répondre devant presse ozomona presse tango etele toyebi ke lobby to kotanda matro ba pe ba kosala ba direct ba kosala toyoka linga loba nini moment ngo siko ya mo biso to tende ba affiche oui bito kozala vérité ndenge ozala lobby vérité za ni selon yo o moi muke vérité za yo kasi babila mo ba pesi ba veve wana nyonso bazoloba wana e koka koketa lo ngati siko yo pesi la maro linga na lata omona mazeba obieni manini mazeba ko na bima nani saper ya mahambo wana esimba koketa on lata bila bo ba pesi ba comédien désolé donc c'est bilamba eza na obi mutu na taille na ye musuba artiste musuba biko tu koketa ko zo pe bilamba ngo atumbia ngo kaka pour ba mona ke pe tumba ngo te il faut pesa bango to mona peke ba bilamba ba olakisa na ba photo wana ke oyo koketa la tito tindela ke to mona ngo
na bakoli wana soki tomoni yango te seke bazokosa yaya bongo biso tobanzi olata greffe lelo. On dirait que pota artiste et comédien buzo bekomi nango ekomi nango baartiste bakomi nango lokwa baje mitendo moko boye oyo ayi abeti mitendo na oyo ayi abeti dame na ye oyo ayi abeti carte na ye non musalo eza bata mayele totangi toleki na bauniversité toleki na babande de l'école donc ntongo ozofinga baartiste toza bazoba te tala théâtre leki koza omoni sa mayele okokosala théâtre te surtout moto avandi akomela film yaya motu ozomona azoyeba na kokota histoire oyo beti noka histoire mais est-ce qu'on va pesa yango abakisa baepice tout mpo baapprécie na bapublike wana batalaka biso toza bata mayele batika kofinga biso batika vraimen kofinga biso lelo ofingi nga ngai bato nyonso nabebanaka na bango susu so nayebi likambo te oleki noka mpo olobi mabe moko ya Laetitia nakotika bongo ata bayo kosenga bolimbisa tanke baimeto na kolimbisa yo mais ngana yo koto wana to makamto na osala laisse tomber au forcer jamais merci vraiment Laetitia to forcer jamais le bi artiste baza bata mayele na dernièrement to zala kina awa vous avez défendu Mama Sila Bissalo na musala na ye na ninga zoki ba trophée le to moni ayeli bango sous film asika Abakouk voilà te Abakouk kokele suna Abakouk te nini Sila l'ivoirienne pardon Abakouk ute koleka pardon donc Sila l'ivoirienne est-ce que maramba boye salama na bateya banda nzonzinge banda groupe salongo ezala makamba ngo boye salama Sila démon tout monde qui Abakouk maintenant ce que aza démon oyebisa Sko po yo lo bakendaki Côte d'Ivoire avant ndaki na ba ma famille wana fo balakise ba de banini azolo ba il faut pas venir ici de pour venir seulement c'est quelqu'un tu comprends bande Orly batika Mam Sila Bissalo aza légende aza likolo aza non yebso Sila avariara eza lo ba tlo ba Mama Sila Bissalo ba Mama Dinana mais non attention on des Jésus kende o baza batute batu wana so jouer na bango il faut piquer il faut il faut piquer badina na bakota na rôle benanu babimisité tout le monde appelle un retour ya papa biso ducha zonga ki poto donc tout moni bayambi par Mike la Duchesse donc azolo banesi la l'ivoirienne kuna na poto yango yango masko ngasko nazalaka wana soki kaka bato baosala mosala na bango bien yo ozoboya na koyebi so oza nani osala mpe nini oza nani mpo makambo oyo Orly asalaka ngai na kotikala kosala yango te mobutu oza yo oza na bakalite na yo oza na bapotentialité na yo oza na babiloko na yo oza kati nango nzambe akela yo bongo donc nga Laetitia jamais nakoki kokoma même cordon na biso baresi bino bokokoma ye te ana façon na eza ndenge moko na bamama Sila Bissalo ndenge moko na bamama Dinana yango moni buzoba mpe ya makambo théâtre bapotaka bango buzoba te mpo baza bata bajare wana te chez bango eza boulot basali musala badémarrer bakar na bango bakei oui omoni siko bato kutu bato bazalaka bien na baartiste bazalaka mpe bien na bafanatique bakokontinue kopota bango buzoba yo omoni babengaka bango bazalaka bajibe bamama Dinana babengaka bango baorgueilleuse approcher mutu oyebaka azalaka bongo te merci vraiment approcher mutu oyebaka azalaka bongo te aujourd'hui vraiment tolikaki tolobela toparler sur baactualité makambo oyo ezolekaka ya mike tolingi tobetela mwa sete na Laetitia Ndongala nde tokomi na biso na suka tokomi koshite na biso Laetitia Ndongala par rapport ya émission lelo par rapport ya information na yo moi message na yo moko ya suka pona tobi ke to suki semiso ata la prochaine ce qui sengi to mona na to mona na lisusu message na yo ya suka par rapport ya émission message nanga suka eza na ba comédien nyonso oyo boyoka ki likambo yo lisolo ya ndeko na bino Coquette na Mama Belleville mais désolé pas si na artiste et comédien oyo bazui likambo directement babosani comment bazalaka na bandeko na bango comment bino nde boyebi Coquette bien koleka batalibanda koleka ba fanatique bino pe boyebi Belleville bien koleka batu nyonso wana donc bozaki bato likambo ekota bino bo soutenir bo kenda envers ndeko na bino leki na bino mwana bino bo tuna au juste qu'est-ce qui ne va pas ozomona tozela kinde yango mais déjà
bao ba fingi na bango yebo changer te bo balusa pe maloba te po to yebi lobby na conférence de presse bozala te to tanga bino surtout ngada na koma ki bango to tanga mutu moko moko to loba na tele ki émission ki nganda côté la ki nani à côté la ki bon na tangia azela lobby na conférence de presse lobby na conférence mabe na ngasko na ngaro tanga bata mabete na tanga bango te mesika bazali ba ozo ba gilet na bambeli wa santi pe na bi oyo libanga nanga e kotinga ngana tanga ra bato basala mala en plus naza te po na ko défendre ba artiste ngana défendre nini Mama Bellevie na Coquette à propos ya ba makambo ezolobama donc nazawa botsanga na mamususu banini te mais na yebisa kabino moto ne soza simasi la bisalu azolobama besima oliko bomba te yo na yebike yo tambola trop benganga ko zwa sujet wana yaka na ko démarrer bango banda lelo ti lobi ndenge moko po fingi dinana ko ngana zanga na ba mère nanga wana na yebi comment bazalaka comment ba respectaka kutu biso mama dinana zo peso respect oyo moko ba te mama na niveau na ko pesa nga ba respect bote ma pesa nga skona mona mutu moko boye bieta yo ko n'importe quoi na téléphone finga bango au moins te ke nga Laetitia na démarrer yo na ko démarrer pour hôtel mananga te merci na chaîne oyo na bi ke na bati maman na ba dédicace merci beaucoup merci na chaîne na biso exemple TV eza chaîne na biso merci na cordon na biso Barezi Baza merci continuez toujours musala internet ezala ka boye e banda ka boye de yo merci surtout ba image non tokos merci de yo mon frère donc on est ensemble merci à madame Louis yayo atika kingate kora papa ezalaki tolela ki on a kasangulu mais grande sœur nanga madame Louis alongoli makolona yeti kasangulu mais non merci à madame Sai ba mabwana basa ba papa nanga on apesa bango ba respect ya Verongi ba merci na nyonso merci à Magali Atakwa merci à DJ Love les meilleurs de Paris merci au couple ya beau-frère nanga Kamam Voama bof collier yeta la beau-frère Comment voir ma prêtre et à ma prêtre. Merci beaucoup à mon chou de moi, Patrick Likibo. Je t'aime beaucoup. Merci pour tout. Merci, vraiment merci à Fanny Katalea. Merci à Première Dame Léa Yowa. Merci na batu nyonso o batika kingate Shikito Ewana. Shikito Ewana. Aderanjanga benganga trop na nini menazala oyebi. Oui, na yebi. Merci otika kingate na musika ba message et tout. Grâce à Ngalo, tu as créé où ta poto. Grâce à Ngalo, la patrona. Depuis France, Bambo Teno Sukozali. Merci à Yannick Poutou, Balobi Maman na Meliette. Meliette Balobi Mikolo to Bengue la Queen. Merci à Yannick Poutou depuis Lyon. Merci tonton Ben, je te salue aussi. Merci na bande konyoso Babou Longele, vraiment merci Yangandeko. Didier Kisanga Bino nyonso o soutenir Ngan Nadej Mbele. Mais non, merci na yo Nadej Mbele na geste, vraiment merci depuis France. Bon anniversaire à ya Olga Mbambi. Moi sambongo aleki basa mbongo ebele susu na mbongo Olga Mbambo botama na mbongo kokufa na mbongo ba joyeux anniversaire na yo esiko ozali depuis Luanda. Ta Laetitia, ta petite sœur t'aime beaucoup vraiment. Base la biso la conférence de presse et merci à toi aussi mon ami de tous les temps Oli Kanza Mobutu. Merci ça. Laetitia Ndongala, merci Nayo la miss hein? Voilà. Ouais, merci Nayo. Laetitia Ndongala ndenge au disposé ta Nayo pour na vraiment to solo là. Et merci à tout le monde. Oh bazo ki te en Kolanda biso zu penda libaku malamu rovanda kota la biso koyoka ngana Laetitia ndenge tozo panza monteke. Merci na bino nyonso merci ndenge bozo continuer ko partager. Merci ndenge bo continuer ko s'abonner, merci ndenge bo continuer ko commenter, bo pesa biso kaka soki likambozali oui. Oui. Soki batamayele na batamayele basangani bapesa les meilleurs na bango. Soki pe bazoba basangani na kana bango bapesa buzoba. Batapoto on est ensemble. To lingara bino, to fingi bino te. So bo moni ke ba biso vraiment ba artiste congolais. To zara soki to lobi loko moko blessé bino. To le kaka directement to présenter bino ba esquisse na biso. Bino pe bo sala ngo na part na biso. Donc to lobi kaka ndenge makambo ezo kendele. Ba o ba moni ke to lobi mabe vraiment bolimbisi biso bo pe bamoni oui esenga ki baloba ngo boye en tout cas bambote na bino ba diaspora to lingara bino esika bozali bambote na bino. Merci vraiment quand moi j'ai dit un très grand merci na Barezi Baza monsieur le journaliste donc cordon de cette chaîne. Merci Nayo, merci à Deo na Sima Machine, merci na équipe technique Mobimba. Merci na Yannick Chamba Godson. Yannick Chamba Godson na Katipenda ya Paris wana donc merci Nayo et merci encore na Mama Zoé Koum
Kumba, donc Maman Zoé Kumba na Bandu, merci na yo. Merci na Maman Marie Noëlla Bibondo, ya Papa Lucien et ya Lenakati ya Canada, merci na yo. Merci na Patricia Malunda, donc Malunda, merci na yo. Merci na Maître JC, Maître Lourman Dembo, pardon, merci na yo. Merci na Papa JC Mangala na Kata Suisse. Merci à tout le monde. Merci na Maman Nicole Achiki pour continuer à soutenir moi na yo Orly Kanza. Et merci na Batunyonso pour continuer à zalawana pour na biso to zalawana kaka pour na bino et to se retrouver à la prochaine. Quant à moi, je vous dis check. Kanga peo petola kangai tina nini natika nzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nda biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga Bonza,
Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye papa, yo nde opesaka nga makasi, ngai nasala na kasi nelanga na yo we, yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e, ya mosunyeza ya pamba e, ya molimo yango babengi liloba na yo shila e. Bomikinsisa lelo yo nzamba tombola bino, yawe na bala ya maye lipata na nkembo e, rabi e. Nzeta mobeseka ukakate, elike ya basantu kolo e. Oh, Sunga Africa Food, Papa Moko. Ah, Sungako, Pasteur Simon IPPDA. Ah, Sunga, Sernanga, Nathalie. Ah, Naye Kotombola, Trombe na kit na bokonzi. Aujourd'hui, je me suis décidé de t'obéir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie. Toute ma vie, oh oui, toute ma vie, je te donne toute ma
eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur.